Bonjour, bonsoir, ça dépend R et kokuté la bino to eko informé bino na journée à lelo samedi moko ya pasi pe ya mawa balobi to lela na ba o bazo lela to sepela pe na ba o bazo sepela mais lelo tozo sepela te tozo lela comédien na biso to lingaka mingi oyo a joie tellement kitoko a sepelisa biso Suzy Bantu na minicho bandeko nanga azali susu te azongisi molimo epai ya tata ezo sala pasi pe mawa na okoka kosala émission te bakuku nyonso a monde entier bandeko nyonso o balingaka théâtre o batalaka théâtre batalaka maboke na biso toyekaka to informe bino ke Suzy Bantu akufi na nini wana nanu tozwi information te toyekaka toyebisa bino dernier film ne o ajwaki na kati ya SB pasi la bisalu ajwaki na film ya domination na okoka kukoloba te esala passe na mawa parce que toki esika beli te toki problème te tolamuki ka na batongo lelo toki ke o Suzy Bantu akufi tomoni ba photo ba video ndenge ezo circuler cuisine Yannick koyebisa bandeko nyonso bokota to souhaiter mes condoléances na comédien na biso Suzy Bantu o ajouaki dernier film na SB ya domination ajouaki mwasi ya Serge ajouaki semeki ya Marlène bajouaki na film ya domination bomonaki Suzy Bantu ajouaki tellement bien dio na bango ezalaki ye na Sila azalaki mobali ya mwasi ya bobo excusez-nga Suzy Bantu azalaki mwasi ya Serge en tout cas Serge Luyeye ezo sala pasi pe mawa toye kaka to informer bino ndenge makambo ezo tambola bandeko na ngai tolela na ba o bazolela biso nyo tout souhaiter mes condoléances na famille ya Suzy Bantu o pe alingaka Suzy Bantu le pro de lui bokoki kobenga pe na famille na ye en tout cas esala pasi na mawa toyekaka to informer bino partout bozwami na minute ndeko na biso Suzy Bantu azali susu te azongisi molimo epa Seigneur tozopesaka mes condoléances oyo eza mes condoléances na cuisine Yannick TV azo souhaiter mes condoléances na famille ya Suzy Bantu mobimba na opesaka ba mes condoléances tozolela ensemble de pro de lui en tout cas pasi na koki osala émission te bandeko nanga motema pasi mabele mokonzi mwasi ya pembe Suzy alobaka na ye tasekaka kaka mabele mokonzi bandeko na ngai oyo namemelaki bino information deuxième bokozwa après